puis passer de la fois de basolo na bango donc biso to ya mukaka to amuna tongo mutu na biso koti peselo ti mabe to ti ke na zapia kana ekana finga donc yo ba ya kilo blango sous les na tongo ko ça ba analyse ko critiquer ko loba o faye ba loba donc ko ça analyse ko ça mutema ile nzo ko analyse biso biso zoba amoni na ville amoni ne suko ngana mwa mobande ni bana yaka ko finga mwa sasa ngelote sko ala profiter kana loko pa pesa loko ma passer des fois le bit po yo muna Baptiste aoya télé awo mama sina na belle vie suko pone za zuma asa tete lobby asa tete wa joue na famille botas fina luka film natana ngati tamo si tanda di bina o tangina mislolo yo pesa mama poso lala Nebi so maman, waka so moi. Kasi ba kuku yebi bango te on a rappelé Miss Lolo tata moi si tande dibinga toke. Nebi ka tande dibinga même ça bien ça na anniversaire. Bon amona yi mo no tanga Miss Lolo. Mo na to ya na. Mutakomi koko wow ako. Sika na ko finga. Bon na fingi bino nga boy bisa bito de table de boni Miss Lolo moi c'était mutakomi akomi koko ko ka maikede so komi aja kufa. Tu m'as maikede so na otanga ko mo na ndilala. Alors, merci beaucoup na balanditu ya Isaki News Télévision. Ba bolanda biso vraiment de partout. Merci Nabino. Commentez émission, likez, partagez et ça la biso vraiment bien. Merci na la grande chérie Vicky Sifa. Merci aussi à Barbine Mongondi. Merci à Dieu, merci Maïmba derrière la caméra. Merci aussi à la grande chérie Babi Mandala à Yaya Lekina. Et pour na Lekina Bomamoto. Vraiment, beau consommer émission, beau andabiso du début jusqu'à la fin. Les lots vraiment na invité moko spécial, invité wana so aye vraiment il bosse à caméra et belé ba bien mal bouche. Mais les lots to sepeto yamba na compte ya Isaki News Télévision et le on est to sola masolo et belé. Ya lo belarane nyonso. To sola o ezo c'est passé sur internet, si bino mo boyebi ezo kitezo matana ngamba ba musicien, ezo kitezo matana ngamba ya ba comédien et le on a invité nanga vraiment to solo lango. Dieu merci Maïmba soza même moral nanga fongo l'invité du jour Mamoulouba. Surprise na sali bato donc première fois la chaîne il y a une surprise mais tu veux ba te la chaîne de surprise mais tu veux que la surprise te pour yosanga donc merci à balo surtout nga Mamoulouba et merci ba o pe balinga biso te biso pe to linga bango bo s'abonner merci vraiment na Mamoulouba Dora TV. Quand moi je salue à William Chaîne, code mondial, William. Merci beaucoup, Mamoulouba. Bonne santé. Ouais, santé bien pour la grâce de Dieu. Nous sommes en amour. Ntambazo bata so ngolunete mobulu toza na pema ote. Ngolune te sali ke lelo zonga amiko na lobape. Donc. Na mono boaki ba gaulois comme gauloise. Non, je suis pas gauloise. Naza baza bango tout baza famille, ba nazana ba o nazana ba o. Na boaki ba master, baza ba master nanga voilà. Vous avez bon tout le temps. Pas tout le temps, mais tout ça ba master. Na siku tu master nga ya kalaka des prix. Ba c'est donc. Merci beaucoup Mamou Tozara na maso na biso vraiment to bandi vraiment makambongo to kota directement na maso na biso ya lelo Mamoulouba. Est-ce que tu connais ba parcours à Mamou parce que belé ba yebi Mamoulouba za ex dans 16 ya les rois de la forêt né abimisa Mamou. Donc maman est pas vraiment na tanaï. Na habité Mamou. Tu connais ba parcours à vie na. Oui, parcours pas vie privée professionnelle. Ah voilà, parcours à Mamoulouba mon ndaku asali batine na ba école non surtout ne ba nous batanga accueilli dans ce spa Igor roi de la forêt na moment wana pe ya kobina azokizemi abota donc avant dit a commandé pe chroniqueuse comme yo moko donc voilà Mamoulouba sur ça nyama na malewa Mamoulouba epata na ebité nini sala ki mamupo atika kobina ka kobota ngoto ndeni kobota ne sala ke na tika kobina kobota nde selanga penda na tika kobina elom suste ezaka kobota ya bébé nanga gracela donc nde selanga ke na tika nanga kobina wande convier kokoma chroniqueuse ava dans stondeni non na envié donc biso to abana Igor roi de la forêt donc toza métier nyonso vena biso mo betaka kita betaka mbunda betaka nyonso betaka fanfare so biso bana il faut to copier papa so na biso bana yongo mo na biso na bini na moko na chronique voilà
relation ni otika na ngona baninga na yo banda obina na bango et pas les rois de la forêt et puis relation ni otika na ngona Igwe baninga ba bona ba master ba ndeko ba petit ozana bango bien temps normal surtout kutanaka ya komela tomelaka soki tomwani pete ya bone ba WhatsApp ba tosolaka iko le roi de la forêt papa nanga tout na ko benge papa na poso loko nakina mo père na bete bango tout na mona ta père. Donc voilà, tout ça un bien maison mère ndako kutu yo samba tu wana eza parler nanga soki mamulu ba benga ke mulu ba à travers ya rançon donc wana eza ndako vraiment. Supposons ba bengi o lelo et pas Igwe mamulu banaza besoin oya pour intervenir na kamonde ti mambo itali danse. Est-ce que vous êtes capable de tourner clip moko na ba? Pourquoi pas? Wana eza ndako nanga. Pourquoi pas ba mona tant sous mamulu bango ba mona peut-être sous peut-être kana clip. Bon mon soit bini sous moi te que zappé non nous honneur nanga moko que papa nangai alingi mwana ye akota na lo mo sous 4 ya 4 orchestre na vraiment ezata ko tapo na papa nanga teza ba to be ba ko benga ba clip ba watana bila puga ba fabugaz ba déplique même de so ba tade donc bona ba famille so esinga ka ya ko tselongi wana buka na tena ko ya penda ko tselongi wana ndako ba sakala ngoto wana za ba yaya donc voilà. Tout le monde est belé sur l'ongwe comme ah l'ongwe qui n'a kanda l'ongwe pour na boye ba wele mobali ba tira mes engagés yango moni ando poser ba question parce que et pas ya we rançon ils a vraiment parlé auto ebele mamuluba to tikala na ba masolo yango ya ba musique ka ndenge zo kité zo mata le 24 juin déjà concert ya Igwe ya Ferrego la mwana Igwe o ça la fierté à cause la fierté ya stade le 24 juin awa tout ça déjà wana pona poser la stade wana yebité analyse ni ko ça la pona le 24 juin. Ouais to mutoye bezaka Ferrego la Jésus de Niance abete soka musique obiso lingila ka ndenga ayembaka déjà ba félicitations quand Ferrego la ba gauloise bozana pour soutenir le padre Ferrego la Jésus de Niance ça eloko abeta ne bandula makasi ya minene mais oza penda oyo eloko munene west grand liboule comme stade des martyrs donc to féliciter nabi ke Ferrego la par la grâce de Dieu na ba gaulois na ye na ba gauloise na ba to pe ba ko ya ko soutenir o baza pe ba gauloise te to chamo na mboka loboko parce que première fois Ferrego la bana ba carrière musicale na ye à beta stade des martyrs wana donc to soutenir ye car à 100% tant que grand frère oyo sa super musique internationale ya mboka na biso azo pe ça pe image ya kitoko pona biso ba africain donc à Ferrego là coup chapeau à toi nabike ikoshimba vraiment quand makamba Ferrego là ba bengi ba misu ba M23 parce que ba lobi ba trahir Kora ba trahir pays na biso ba ki ko soutenir ba to libanda mboka n'habite mamuluba est-ce que le 24 juin wana isa date moko fixée car rapport na Ferrego là na stade de Martyrs to ba tumsu baza capable ya ko beta quelque part te yokuta na bete to loba au moins na vie surtout ça ba trop ba hypocrite to pas mamate biso tout au début am ta date le 24 juin c'est Ferrego là to la ikola muka ba date comme e bato et tel once que ça qui kento mo qui mutema mabe ata pour le 24 te ba date pese belé ba le 25 eza ba le 30 jours pese ali nga ko pona nga fa beta ko le 30 jours parce que les événements o ya munene sala manamboka donc faire fa botike kaka na date na ye donc eza date obiso nyoso tout oyebaki ke le 24 Ferrego là a kobeta donc encore ça obiso batamukili eza ngo makanisi na biso encore ça ngo makanisi na Nzambe to taka européen biso le meilleur dans la musique africaine donc nga ko bakaka nga date na baki obiso to la muki ko la mka eza Ferrego la chaki date na kala ki le 24 juin et merci Ferrego la tout monde ba pibi akitoko donc c'est un peu ça to nga donc ba o ba ko tia date muninga za lokola on bunisa frère na yo et pourtant faut bat ata le 25 pe eza na ngo pe date donc le 26 pe à date le 27 pe à date donc pourquoi ka date on de ko biso be ki Ferrego là afrique ça qui tout monde va te béler donc ba bonne chance na bango kaka et bonne chance à Ferrego là est-ce que ça mabe roga obeta na mboka na e parce que dans le moment où on commence la comparaison entre roga na Ferrego la je suis de nuances que non roga obeta na Brazza Ferrego na Kinshasa ba tiraime commis entre ba gaulois na batu ya roga obeta na mboka na ye est-ce que ça mabe roga fixé date na ye wana le 24 parce que obeta ni na Congo te
Et ça, on m'a bêté, mais ce qu'à Calais d'être un capé pour un peu, il y a des Gaulois, puis ça va pour sa fille. Bah, courir pour rien. Mais là, on a que ceux qui peuvent les Gaulois, oh, bah, fatigue à faire les Gaulois, ou bah, on va Gaulois, pour qu'on t'a concert à Roca. Ou en intimité. Tout le monde peut battre, tout ça, tout ça, pour sa fille, tout ça, Gaulois. Tout le monde, tout le monde, qui sait ça pour nous retard à concert à faire les Gaulois. Nani, Roca, Azan, bah, fatigue n'est pas pour ça. Bah, ne connaît, n'est pas autant de saper. Stade nae masama débat biso pe bana ko na biso ya démocratique du Congo tonton tsape kaka stade ya faire gola ndenge biso ndenge toza ba congolais ba africain na biso ya mboka na biso Kinshasa donc ba on ba ko tsango na ndenge ya ba Brazzaville ba tondi sa biso pe ndenge ya Kinshasa to ko tondi sa yango ba gaulois penda ba gaulois oza la papa za maman donc bon ça on to beta match vite imana donc ba ko tsa et ça a fait bien. Mais au cas où ça, bando na biso moko ya Congo Kinshasa ba ke soutenir roga. Bazo ça les promotions na kin. Ke ba na Congo pe muso ba ke ko soutenir roga. Baza ba Congo so ba ke ko soutenir roga kwa kunati. Mote un sens. Un sens. Ba moni dans la vie hein, mbongo silaka. Mais aux ans pour ça mutu moko sa nini a asungo na vie. Mbongo za rangona sugade nga za na bakaiko ati apandi pesa $100 eseni esi ndako lobi pe na fani peta mbongo ya ni esi la bota ngo kaka donc mbongo ko lengo suko esi esi ko ka lobi na ngo bengi so ya braza le boza pour ça faire vraiment. Merci maman ba question ezanga ba réponse ya yo j'espère que tout okende bien et mamulu ba tout ça no analyse ya likambo oyo. Tant qu'il y a pour comment nos chroniqueurs, comment concerne nga, bando na biso pe bazote ka ba billet na ngambo ya les padres ba ça la promotion ya stade des martyrs. Baza pe ka ba chroniqueurs, le roi biso ba chroniqueur. Est-ce que ezamabe journaliste acte ka ba billet ya promotion stade des martyrs to événement mo bazo sala pour na artiste mboka? Non, ça mon mboka. Journaliste ça rappelle la partie privée. C'est normal ba oh tom sous ba sepeli pour na ko soutenir nini jet set a faire gola eza ngoma bete to finga ndeko poani journaliste ça na eza ngoma bete eza ka pèse yo monique hein personne aza bien donc na on a sepeli na ça la faire gola promotion na eza ngoma bete comme supenga pe mamu na roza pe ba billet faire na teki eza ngoma bete bato nde ba congolais ba zo ngona ndenge moko ba marque que ba c'est que ba pesi bango mbongo c'est ba sali bango boy donc eza ngo so ata pona mbongo mais ba ça la promotion ya mboka na biso belé ba oloba ba finga ba donc ko finga ko tout c'est trop dit bazo lobela ba journaliste ya les padres ba komi ko somisa bato ba billet na makasi bazo tambusa ba billet promotion ele on va ça promotion te promotion pe tambusa za on problème te et pour un carnaval ko tout bon bien et promotion ba makasi pour mutu to zela peut-être à dans son ba billet on ndenge nini non, ça bien on est tombé bon ça ni ba otama carnaval bon à soit profiter ça ni à sombi c'est un peu ça c'est bien ngana molo ma bele mo nga ngwana te biso mboko na biso ka fera nzambe kaka po ye kama malamu bango ba to mo no ga mabe ah voilà ndenge o monela ni na bango ndenge o monela marketing ya faire égola nde bazo sala ngo vraiment on récite la totale pourquoi pas ya récite la totale. Il m'a pas d'habiller rendez-vous qu'à le 25 dimanche. Oh, annoncé déjà. Rendez-vous qu'à le 25 de Tolobi, la stade. Le moment où tout ça, le Tolobara bien, mais il y a rendez-vous les 24 et les 25, pardon. Tolobi, la stade, et les cas qui. Voilà. Merci beaucoup, Mamoulouba. Mam. Et belé, la musique, la comédie, bah, comment la partie près na bango. N'habitez Mamoulouba à faire théâtre, Mamouzo les capounezo qui te mata. J'espère aux autres courants parce que ça est la internet, aux appels chroniqués, le rôle en rendez nous répéter à faire théâtre tout le belanano. Mamoulouba, les lois, oranangambo nani. O batu ba koma na batu na bango o famille bota SB kuna ba ya batu te ngamba batu te ezango mabete biso so batu to ya mbara batu. Ngana ya mbara tout le monde. Siko tout le monde peut que moutetel journaliste c'est pas un marabato comme moutetel ce qu'on a été quand à maman na mona ko la mbuko la bi oh belle vie quand asa c'est nga depuis ah bon si le pêche ni ici pêche nga mobutu black line asa c'est nga depuis et pourquoi pas penga maman pele ki na bango le belaka bango te
baza baya na biso foko lobela bango to soutenir bango musana bango ba osala kitoko non ke na yake na mona bandeko mususu ba ko finga ata so bo fingi ezo changer mutongo pe eloko te donc c'est que o sala muto ana de promotion c'est un peu ça na ko loba donc ngai naza mona famille bota naza leki ba mo pesa opesa position dans la famille bota naza mona naza pe naza nini leki ya mo pesa love ba mo pesa love donc je suis là famille bota je suis là pour vous naza pour nous servir bino pour la promotion ya momi de moi-même pour une belle vie Kandi donc toujours opesi bena position na famille bota pour ce que position nga fona esa mutu non ngana psango na beta na na microphone non na lobby oyo ezo monana musala ezo monana lobby no lokoya Gabi n'est pas lobaka alingi si la bisalo alingi Belleville Kandi la patron mais a préférera si la ne mono mamulu bo préférera no Belleville Kandi donc mutamta sana opinion na ye yani ya Gabi aloba ona ndenge ya mabeta alobaka na lingaka ye soki nozo jouer na ye na scène centre ke loko mobo apesa que le meilleur donc tekende bat balokani bakanisa wana donc Belleville Kandi ngana lingaka surtout ko jouer na ngana olinge banda na antenne A na beta sur internet te na beta pe net ezala ngana beta kutu net ezala te na beta internet lelo ko lamuka ezala to ba lelo famille bote ezala ngana ba Belleville Kandi na antenne A ni solo antenne A papa Pelombe la film mo ba chake azaki ko kaboba pousse na charge rolante ba do le la to ba nyoko la donc aleli sanga ba to ta voyage mo to ta Guinée da kuna koma na parler mo talongo esprit sanga ma na linga non na scène mo pesha ko to lo bate wana pinda ya depuis to bina ko to solo ne déjà mamuluba lingane Belleville Kandi la patrona na ndenge pe ya mabete si la pas na SR na ye kana masola théâtre to tikala wana mamtomona ki pasteur de la foi ça qui sensibilisation asangisa ki ba artiste et comédien nyonso bengisa bango pona koluka pe parce que apesi ba message à mort trop amoni ki ba respecter te prévenir to mona ki ba mort ba to ba kufaki lelo asangisi su bango apesi message ya kimia ba luka kimia ba solola parce que batiraima il est trop et comment qui vraiment ba guerre d'esprit mon et le moi qui loyal quand to lo bana na internet tout ça la ba guerre mon loyal mais bango et comment qui vraiment batak même na boye donc batiraima il s'agit que soit na bitumba ezo bima pona ba makambango et c'est pelé passer de la foi te asangisa ki bango abenzi bango matoi a prier pona bango alela ki même afuka maki aleli aluki kimia mais kimia ngo c'est comme c'est kotika bien te ngamba famille bota bito luki kimia to mone tata moi si tendance di binga asenga ki Belleville Kandi la patrona pardon na o to babande ko sala mais to ke ngambo ya famille bota bango to baza une église wana to mona ki mingi bato penda bazaki na kati église à pasteur de la foi bato ya famille bota bango de ba OK vraiment maté wana mais ko kamba tonto dako jusqu'à présent pardon on a lingian okate mais to luka kimia tu es d'accord avec une émission pas Vincent il fallait le badako ça na pesa moto be coach donc d'accord but va comprendre qui nini ya dako staté mon père dako c'est français on peut qui makasi ya nanga français wana pe coach toto benga coach ya entelo ata bo finga mais mutu ezo sala moto que français muke kaka est compliqué yo ba il faut comme ça bon na lingala linga c'est facile mais d'accord à contredire non à contredire maman pasteur te à lobby na monde biso il y a de l'hypocrisie est-ce qu'il y a lobby qui est pour na psy là ou bien pour na pasteur prophète pasteur de la foi te ba hypocrite pas ça pour na pardon pour to luka kimia te ba solo là ya ba bien ata bo mati le to kite to zonga bon solo le lote ah bon oui on a eu des mtolobi na biso to bango mi ba biso yo ata bat ba commenter ba bi keza bongo au moins là on a jibe ba lembaka mamba guerre de ba scène ba beta concert ensemble toma bango no ba lembi te ba makasi guerre o ezala kaka en rivalité on se pèse ça pe ba to ebele j'espère mais ça da wenge maison mère wenge BCBG banani est-ce que ba to o ba ça ni fait ba lité voilà elle a dit moi là Mamadou Jabir là au cham montagne et makasi 4x4 beta na maison mais bon on tout basanga ils ont BCBG 4x4 et c'est gagné chicon ce qu'on a minute biso na bio
kamba oya na mitema biso to yebite peut-être to ba biso batum to komisa ba mitema mabeba ina na bongo ba fan bon abanga batu biso to pe to aka batuti donc biso to sawa o mda sai les meilleurs to pe si to bokele ba fleur donc na ko ba bongo Belvi kandi ana pa mandeko no te de parfois ta le pasteur de la fois le bail a sonné maman si a sonné maman Belvi ba bon ba ba problème te si ba sani ba comment et le bon ba comment biso mbe pe sani ni to ebite ebi pasteur de la fois de ba sonné na bango donc biso to ya mukaka to amki na tongo mutu na biso ko ti pese lo ti mabe to ti ke na za pia kana e kana finga donc yon ba ya kilo bingo sous les na tongo ko sa ba analyse ko critiquer ko loba o faye ba loba donc koza kosa analyse okasi wa mutu maile ndio ko analyse biso bimiso zoba c'est ça pasteur de la foi matin à notre yoka na biso mais et matin ana msusu bandoko msusu ba ki pa bandoki ba isongo penda ko les mêmes dimanche na butu tout le monde attend ba to ça va live à 5h 4h bandoki ba ata ba kota matière 4h 5h. Donc, ils en ont cas jusqu'à présent. Présent en côté, batolingi pe il y a des abakou qui ont besoin d'inga pe ba commentaire ba commentaire. Bien amona ki noko tumba na ni zuma tumba alinga pe ye bena senga ki pena lobi liboso caméra amoni de suko ngana mwa mobande ni bana yaka ko finga mwa sasange lote sko ala profiter kana loko pa pesa loko mam passer des fois le bit po yo muna Baptiste aoya TV aoba mama sina na Belvi non mona suko pone za zuma asa tata olobi asa tata wa ajua na famille botas fina luka filme natana ngate na ebi epetela ba wanka mambo aw ebi zuma tumba te o mana iso mama solo molobela babakoka ngako babakoka ngai bango nebi ka ba fanit babakoka ba fanit famille bota ba fanit bongo na kayeba babakoka o nani Miss Lolo tata mo si tendre di binga o tangina Miss Lolo yo pesa mama poso olale nebi so maman waka so moi kasi babakoka yebi bango te on a rappelé Miss Lolo tata mo si tendre di binga toke nebi ka tana si binga même ça bien ça na anniversaire bon amona ki mona no tanga misulu mona to yana mutako mikoko bon wa koko to tika na ko finga bon na fingi bino ngabo bisa mito ide temte bon misulu amo site mutako akomi koko ko ka makete so komi aja kufa ima makete so na otanga ko mona na lala kola la c'est bon merci beaucoup Mamoulouba en tout cas tous vraiment na mam Comment Miss waso. Bino ba Miss nzambe na ngai. Miss obe Miss. Miss Lolo. Bo ba bo posa ngono bien. Miss obe mbisi. Miss Lolo. Te bo tena kana ba mbisi. Miss aka bongo te. Mam no tolo ba bongo Ngomba lo mnona nga. Mnona nga. Oloba no Oza l'aise lo. Na sumbanga na di soko mutu te pona so sko clair. Mutambe sanga libena ba famille na bango bazate. Siko sekeko ay loko te tilobi na tango yebise ya pou c'est non lo banete message au lancer comme il est déjà tata la kati répondre nga ponda na mo da 5 pandine na beta yo beta miss na beta malwe ba tanga na shega la samba ti boye bati ndo so za la samba ti afoko ma danser so za non shege na ba mwana ndaku mwana pale mwana vandi na ba para mwana penda ya bimina yene musique telantela mais mwana pale. Voilà, c'est vraiment. Chèque na commandé na blague chèque au betika le coffre les autres le coffre. To commandé mon ba. Les fingers aux c'est les fingers. Il y a ma finger. Ngali wana ndete ya muke. Ma. En gros. On a un gros bango. En détail de ma gros ma finger. Ma finger li. Merci beaucoup maman. To chité na biso kana question oyo affaire qui pédula. Affaire qui pédula o ezoning sur internet. Donc, ils ont une chroniqueuse, un théâtre mabé, et qui est une musique mabé. Et tout le monde est sorti médiatique, il y a tonton d'accord. Auto bien un télo, à ça la vérité, il y a théâtre congolais. Les tout le monde est tonton d'accord, abîmé. Sorti médiatique, né au lobaké, les qui a proposé qui est bas ça là. La maman est sexant
ba pratiquer ni na homosexuel ba mi balé na ebité na balé lo na tu na bande na biso so to biso basi na kutu ko o sa farata pene mo yo kato mi sisa kenke bakai so ba mbes ko ne biso ka basati parce que mon peuple mo retene ma ngana yo a fait tu na pedi na so tis fait na pedi so za otis bon ebisanga suko wana yebite ngana na simaka nyoko na katikati te na yebite wana yebikaka tonton dako na lekechu asa leki na ngono ya lemba soki leki nanga saka mambwana soki za solo na olobaka sa nini atika omoni okokoza ndo na njalo ya ndo kitoko sala mabete menja mo ekanga meko tali feza njaya moto solo moko kipede bakoti sumura de la presse na kati bakoti barezi dans l'équipe barezi ana mwasi na utapota ya kati barezi ana momi même mura zango normal bon mura ya normal mune ke za mwasi bon ngapa na nda bete mo bala ko sa mura sala sala bon pour incarner roi mamuna lobela kati mura petit na nga mutu na nga mais bablo surtout yo ya yo aya te pona tellement za petit na c'est que yebi pe via mura te nga kota ka fa batu te nga pa vie pouvoir mutu yeba na kota yango te ndingo zolo ba ki yebi est que azam mobali azam moko po nda bete bas azam mobali ana peni ana double sim te na yebi wana te mais azam mobali anoko Emmanuel benge bana ombanda ku ana peni ngam na mwasi conseil nyoko pesa tonton dako parce que ama baka na suba basubi ne biso suba so mobile ko temsa chichi na hote c'est comme yo mobile logique wa mobile ya to tsaka bloko wana noko mambo nde bimi webi ke moi c'est tonton dako penda zana atali yango des gens ba bêtise l'équipe trop tant pe ba finga mobile ne amwe pe ba finga mobile ne pe ba tsa miati ya eloko ba songo mukileza yango te ya yo zaka ya yo moi na momi na ye donc ba finga mobile ne ba monete d'accord ça ndaza boko baba na biso banga te d'accord ça mtazo mona bata mikebo bazaka makasi boko pe banga te so eloko ya dako na ebisa mamu aka somo na bega poeza ya mama solo conseil de repesa président parce qu'il a continué minya c'est la promité a message nango déjà miniature da welo te miniature bako tio da bébé lelo te nous vlo bangela bo banga blo wa miniature na te ezaka oye te donc c'est un peu ça conseil opesa yango wana oui nakanga mutu sentiment na ete ouais sala na ya continue te kipede ne mabe kipede faux copie ta normal ya faux copie merci beaucoup mamuna biso to komi pa na suka moi liloba na batu tu balinga mamuluba salinga nga walingi afinga na kobata finga nga moyo ka pena zo sima finga nga atala komata na nyoso oteli yanje nga pena teli yanje to cheka pena mo mabiso en plus na mwana tuka mabiso voilà mais ça balinga mamuluba bo s'abonner à mamuluba dorative za chaîne nga moko mamna surtout na kitoko toujours dans les bons famille bota check ba mu pêche love toujours. Merci beaucoup mamuna biso kande na lobet ozena mamuluba lobi et dans bo tenir biso regarder to solika pembe na mamuluba merci na babonné na biso nyonso babonné fidèle o ba s'abonner na chaîne na biso merci na ba open ba s'abonner te so tomber na vidéo so ba liboso exercice ezara moko na senga na bino vraiment s'abonner à désordre en pagaille na kata Isaki News télévision bandozo ba info na temps réel en tout cas merci na assistance ya Barbie Mungondi la capricieuse de la presse. Merci aussi na assistance ya batutu bayo aussi ko assister nga l'émission nga vraiment ya lelo merci na maman Rose la patrona merci na Francis de Bundes ya leki nae en tout cas ba gros bisous et si koza kuna na kati ya Panama. Merci aussi na Christian Tonga le tenant de la presse wana père nanga merci na bino surtout en tout cas partager émission commenter liker et ça la biso vraiment bien to kutani à la prochaine bye.